Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo na ebiete bozali ebele mokolo mwa lelo pona kozela eloko nini oyo radio Zoomel 1000 ebombeli bino. Bandeko babolingo lelo oyo ndenge tozali kosolola na bino pe ndenge tozali koyebisa bino tozwaki message ya mama moko na kombo mama moko congolaise na kombo ya mama Thérèse avandi bongo na mboka États-Unis. Mama Thérèse apesaki biso to atikelaki biso message na répondeur na sujet na ye oyo apesaki ezalaki likambo monene oyo etalaki Bokechu dernier monoko supu. Mama Thérèse azalaki na kanda mingi pona koyebisa biso bandeko ya radio Zoomel 1000 to ba journaliste ya radio Zoomel 1000 ebongi na biso to passer message na ye po ete makambo mosusu Bokechu dernier monoko supu azali koloba nzoka nde toyebaka te ezali kopesa ba mama ebele to bandeko ebele bavandi kuna na Kivu kanda ya makasi. Bato mosusu bazali koloba ete Bokechu azali prophète azali kopase message banini mais tango toyebisaka bino ete bino bozali kobenga moto o prophète un prophète ayebi ata ba makambo mingi te na kati ya bongo na ye oyo ndenge balobaka ete libungutulu na libungutulu. Bandeko babolingo mama Thérèse aye koyebisa to na message na ye oyo ndenge atikelaki biso na répondeur. Mama Thérèse alobi boye po ete tango ye abengaki papa Botamba azalaki te na kote ya technique yango ete atikaki message na ye pe alobi ete tolekisa yango. Mama Thérèse alobi boye alobi ete Bokechu atika koyemba makambo oyo ya bato ya Kivu parce que alobi ete Bokechu premier ayebi Kivu te ayebi makambo ezali koleka kuna te atika koloba n'importe quoi. Alobi ete Bokechu dernier monoko supu atika po ete na minito ndenge tozali koloba boye bandeko mama Thérèse azalaki na kanda makasi po ete alobi ete mama mingi pe bandeko mingi kuna na Kivu bazalaki na kanda na ndenge ya kosakana te. Bandeko babolingo mama Thérèse azali ko insister ke Bokechu dernier monoko supu ayebi situation oyo ezali koleka na minito na Kivu te ayebi pe Kivu malamu te alors atika koloba n'importe quoi. Alobi ete ye azali mama congolaise oyo abotami na Kivu na Masisi. Alors mama congolaise na kombo ya mama Thérèse oyo avandi bongo na États-Unis alobi boye bango kuna na Kivu oyo lelo bato mingi bakomi koganga koloba n'importe quoi pona koluka kosala fortune na kombo ya Kivu alobi kuna
Kivu, plus précisément na Goma, alobi bandeko, soki moto nyonso tu aye akomona ndenge nini bango ba Kivusien bazali kotonga Goma pe bisika na bisika po ete bazali na kati na bomongo bazali kotonga mboka na bango, me bazali komona ete bato mingi bazali koya kaka na image oyo ya mabe ya koloba pona makambo oyo ya Kivu. Parce que Mama Thérèse kuna na États-Unis alobi boye makambo mingi bato bazali koloba na makambo oyo Boketu dernier monoko supu oyo azali koloba pe koyemba azali koyeba ta tina na yango te po ete makambo ezali koleka na Kivu sikoyo Boketu dernier monoko supu azali koyeba yango te. Bozali koyanga na ba message ya lokuta o Kivu ndenge ezali bo Kivu ekomi na maboko ya ba Rwandais o boye basali bo mete ndenge bato ya Kivu bango moko bazali ko intervenir po ete ba moni ete makambo mingi bozali koloba ezali ya lokuta. Bandeko soki ezalaki biso bato ya Radio Zumel 1000 nde moto tolobaki balingaki baloba te po ete bazali bato ya pouvoir yango na balobi boye, mais botala mama congolaise oyo avandi bongo na États-Unis na kombo ya Mama Thérèse, ye moko kaka ndenge yalandaka ba émission yango na moni ete po message na ye ya passé yango malamu po ete ekoma po ete message na ye eleka malamu po ete bato balobela yango pe ekoma na matoi ya Boketu dernier monoko supu nde yamonaki ete aleka na nzela na biso ya Radio Zumel 1000 po ete toyebisaka bino ete bandeko bino bato bokanisaka ete biso Radio Zumel 1000 tozali radio oyo ya nsima ndako, me ye boyebaka yango ete bato ebele lelo bakomi kokonsidere biso pe bino bato ba radio oyo bozali komibenga biso ba radio boye biso ba radio boye ba credibilité na bino ezali kokwea na bandenge moko bozali koyeba te. Ndeko biso tosi tozwi ba message ebele oyo bato bazali kokomela biso oyo bazali koloba ete bandeko to ba journaliste ya Radio Zumel 1000 biso tolingaka kolanda bino po ete epai na bino bozali kaka bino moko ana poto oyo bolobelaka ba combattant vérité, me ba radio mosusu basalaka makambo na ndenge ya hypocrisie pena tozali koloba yango ya solo ndenge Mama Thérèse oyo abengi biso pamba te po ete ye moko amonaki ete soki azwi message ya boye apesi yango na bato ya chaîne mosusu bakolekisa yango te. Po lelo bato mingi bino nde moto bozali kopesaka bako mbata na moto makasi bokomi kobanga na ndenge nini oyo bakobeta biso oyo boye bandeko ntango ozali koloba ete bakobeta bino ebongo bino bozalaka na baintervention te boza kobanga bango pourquoi baza na minduki te baza na eloko moko te mpona mwa bapake wana bazalaka na yango lokola bana ya ngembo bandeko babolingo boyebi ete biso nde moto tokomi kopesa bato oyo occasion na ndenge ya mabe yango ete bakomi kosala neti komatisa mapeka mpona kotala kolakisa ete bango nde basimbi poto, me bango te moto basimbi poto. Bandeko babolingo bino moko bauti komona ndenge nini bautaki kofieta ngulu pa ya bakongole oyo bazongisi bandeko tolobaka yango malamu. Ndeko ye moto vandi ana poto yeba yango kobosana te olinga te Joseph Kabila azali président ya Congo pe mibeko ya Congo ezali likolo ya moto nyonso mingi bazali kotombola mapeka lokola bana ya ngembo bazali kokanisa ete tika tolobela bango bazali kokanisa ete bazali na poto awa sécurité 100%. Ok bazali koyeba teke ndeko tango zali na kati na mboka ya bato mokanda ya malonga ezali te tika koyaka liboso ya kamera mpona koloba n'importe quoi kofingaka bakonzi ya mboka ezali mabe mingi. Omoni ndenge lelo ba oyo bazongisi esika bazali kuna na Kinshasa bandeko na banzi binemi ya vi na bango ekomi nde ba combattant ekomi nde
bacon mbatan bandeko babolingo mama Thérèse alobi malamu alobi ete bacon mbatan batika makambo oyo bango bazali koloba na kombo ya Kivu pe bato oyo bavandi na Kivu po ete makambo mingi bango bazali koloba ezali réalité te oyo ndenge bango bazali kovivre kuna na terrain po ete na minute oyo alobi ete bandeko ya Kivu bazali kotonga mboka na bango moto nyonso tu soki bozali kotia tembe moto nyonso tu ase renseigner bakoyebisa ye ndenge nini na Kivu bazali kotonga mboka olie bino bokende botonga Équateur bolingi kotonga Équateur te mpona koya kodistraire bato koliaka bato bambongo bamasolo ya lokuta toyebisaki bino ete bandeko vérité ate eumeli na se ya mabele longtemps mais yebaka ete mokolo vérité ekobima bandeko na bato bango moko bakoyina bino